Aina yebi kolo Yesu yondoza lisungi oyo ezanga kate natangwa bapasi Yesu masi apene ya liwa na ye abondelaki papa sokolingi yaya longola kopo ya pasi motoki na ye komaki lokola makila tobeta na ser lor mbongo beta miziki banda 10h vers 14h alors comment na suka na ngoboye nazwa ta transport à pamba ote quand tu as moi transport rien na beta ya msusu makolo banda yolo tiki sensu quand tu as moi transport rien na beta ya msusu makolo banda yolo tiki sensu toko koloba nyonso penza te mais bref na leki vraiment na ba difficulté ebele papa Patrice Ngwemso kwa yebisa biso chaque fois qui musicien en dehors à musique il faut que ça la mom sala moko quelque part frère Patrick Wata yeyo bosunga ye vraiment ekozala loko moko ya malamu mingi Yesu masi apene ya liwa na ye abondelaki papa sokolingi ya longola kopo ya pasi motoki na ye komaki lokola makila oyanga motoki nanga ekoma mai ya miso yango na ye sokolingi awe longola kopo ya pasi yawe. Voilà, kaka ndenge bomonaki kaka ne tolobaki toza vraiment na recherche ya frère Patrick Wata. Hein, babi frère Patrick Wata, tozo lukaye vraiment tozo lembate balakisi biso ndako babi eza liboso. Donc ngana ya man prendre mbasi tozo ki kokanga ye. Donc eza surprise moko donc surprise mon habité eza agréable, eza désagréable, eza surprisement agréable à éviter que photo ça là pour comprendre nga ba l'enjeu TV monde. L'état na biso a biso monde confinement. Bazo lever confinement kala mingi te mais to se protéger. To tambola to saba misa mais to se protéger. On zo mona na masque na nga o donc na to tambola na ngo kaka. Donc eza un surprise moko agréable. Donc te yo ça la forme na biso surprise na ndaku na ye. To solo la to yeba ba projet za nango ba nzembo na et tout et bino ba fana ya via TV monde bolinga bongo tifimi de petit mon service secret l'homme la douceur to me la mingi te to kendi ba kenda ka on sait jamais. Oh, je bonjour. Bonjour. Va bien. Bien. Maman. Bonjour. Faut pas que ça va. Vous êtes cantine sans quoi Zabelelo ndelelo mama lelo ndelelo baya kaka nzambe amona konsenga mabete nzambe lelo ba ubunza mata oui encore quelque chose à faire. Bonjour. Moi Patrick Wetu. Bonjour. Moi confinement moi na piso moi le président. Ma caméra? Non, caméra là c'est oui. Là il faut nous comprendre te ba la musanga en plus na bimbo ba ba caméra. Ubon kama yo kama kaso kimite ba tuba kima apoti na ndani. Non, ça na belle lelo vous mettre surprise na binga tu peux user comme ça makam. Na bingo au répétition. Mais toujours na binga ki on a répétition lelo na zana tante na bidon. Yo kuna okanga ofana sala surprise ko lelo répétition. Mais na ko makabwe. Na eko zo lelo to beta musolo. Ça va no ya kazi pesa ngata kikimwe. Yo za boki kama nda bona na za nda ku. Ana mututi na biso ngi. Toze la yo. Merci. Ani na mututi na kati bino bozala bo frère za mwa mutu na kati. Frère za ni célibataire. Ana mututi ama toto te mama lisika mo boye toze ya frère si so bona. Ndenge ba eske passe yango epona kaka ngai. Libota mobimba tokendaka mosika te. Totangaka ba classe ya malunga te. Ba misusu ata batangi misala malunga ezali te.
kolo nayebi te soki nini mibali nyonso balingaka ngai mibali ya bato mpona zwa mbongo ya kolia ilfo nasenga mpona zwa mbongo ya monganga ilfo nasenga mpona zwa mbongo ya kolata ilfo nasenga nzambe nasala nini na se na moi oyo tokoma kokufa lokola basoso mbula nyonso sanza nyonso matanga ilata libota na biso nkolo olobi nini telema moto ya suka Pasteur Landry Makanda Apôtre Christophe Mwambo Berger Nove utelanga likambo oyo nakoya kokufa pamba. Merci beaucoup biso nyonso touti kolanda clip wana nzembo kitoko makasi oyo epesami oyo eyembami na fond na biso Patrick Wata et na laso na banda ko sepesi bino ataka banze mwa mawa na kunzi mona ezobete epesi nga mawa na raisonner kopina nga ko mona ota kotika biso dorcas donc esalanga vraiment pesi mingi nzembo wana epesi nga soso mawa na raisonner mamobele donc nzembo wana epesa bato price mais quand même eza nzembo moko kitoko makasi pesi boza na banda ko esami mwa ba yeyeye siko enfin Patrick to me comprendre que beta vraiment lisolo to me kana ko sola pour nzembo idée ya kosala inspiration ya ko ozwaki ya koyemba nzembo ozwaki yango wapi osalaka nzembo na bamabele mpe baparole moko ebimi na nzembo eza très touchant très frappant très profond ezalaki na midi ya kwa posala nzembo bon nakoloba nini premièrement ezokamisaka kati sikoyo baya osependre nga boye mais nzembo wana titre nango eza kopo ya pasi kopo ya pasi soki nasalaki yango nazalaki inspiré na ndeko moko boye tobandaka kotravaille na ye po en dehors ya musique nasala mpe mosala mosusu ndeko wana tobandaka kotravaille na ye abelaka liboma popo makambo ya lispango alors jour mosusu namona ye nazalaki vraiment touché ayaka esika totravaillaka kuna emataka nga makasi naokaka mawa moko emati nde nayaki kose référé susu na nzembo wana ke yawe soki olingi longola kopo pasi c'est-à-dire nzambe adelivre ndeko wana na molimo ya liboma nde nzembo wana emataka nga vraimen epandaka ojo nayaka obetango mpe na studio Tango bon, disons ko bandeli. Tango oyembaka nzembo wana. Kana fona oyembaka nzembo wana. Osantaka ndeni batu antoine na yo zakana bano e ba yo kaka oyemba nzembo wana. Elobela bango. En tout cas, tout le monde azalaki touché. Tout le monde azalaki touché na ba parole msusu maki na kati wana. Donc eza kutu tala kaka studio eza minutes. Eza kutu maloba msusu na lobaka wana pendant que nazo travailler yango. Ponde tout ça la nzembo sali papa okomiza bamaloba mosusu ate olongolango ochango olongolongo eza bamaloba mosusu elobama wana en tout cas tout le monde azalaki wana azalaki vraiment touché na nzembo parce que nga mo mpe so na oyemba yango ata na répétition ezalaki soki tozo répéte yango ya des gens oyo babandaki kolela voir même donc nazalaki touché mpe bandeko tozalaki na bango ndinga bazalaki touché na nzembo wana eza bandeko ebele batuna kina la champagne papa ayi nzembo wana mingi babasi eske ye moko vina ye amekana kobete tesora vina ye ndenge na pampa andenge na kola vina ye ezalaka ndenge parce que nzembo wana ondire aliyembeli ondire alekala bamoment moko très difficile et tout bon effectivement kotala makambo ya ndeko wana eza mpe lisusu mwa coïncidence ya vina na traversé ba moment moko oyo ezaki peut-être ebele bandimaki te nakoki kokoma mpe lelo moto je me souviens encore eza na grand-mère na ngai abanda koyebisa ngai eloko moko alobi yo fosalaka nzambe parce que vi na yo eza na bato mosusu babandaki kointerprete ke ngai aza mwana ss mpo nabelaki sérieusement to nazalaki motu nakola boye te. En dehors de ça, il y a qui comme on a banné mususu soki na bosante vers banné 96 matatio ya comme ba 2000 kingandi boye. Donc to traverser qui moment moko ezalaki vraiment difficile, papa balongole na musala na comme voir même côté kana ndunda. Voir même côté kana ndunda musu bolale la qui comme moi épaissir comme si na niveau ya otanda moi toko. Donc ne na comme o na comme lelo ezapeka à travers babiloko nyonso elekelanga wana epesaki nga pasi wana nde nayaki kosala comparaison na makambo mosusu komela ndeko wana poko ya nzembo
En tout cas, vous mettez un peu pour la fois parce que ils ont fait partie à vie. Donc, ils ont une à coller là. Disons, à Bella Mingi, moi, je suis mais nous avons quand même abattu là. Abattu comme Bandunda et tout, Basufra, mais quand même, à coller puis à communiquer, il va compter la société. Donc, on dit qu'on faire partie à Vinaye, ils vont faire partie à Vinaye, il y a camarades qui ont habité dans le Goma. Les camarades qui ont habité dans le Goma, vraiment on a détaillé. Parce que les camarades qui ont habité dans le Goma, c'était dû à maladie. Bon, toko Hollande la vie pour voir petit na quantité mais obiso to yo kaki ezaki ezaki problème ya lupango papa na ya kufa mama kufa atikala kwa propriétaire lupango nde bande kwa tata na ye ba bebisaki mutu lo kwa zaki mo mutu moko anda ko chama pression na makamba lupango ngo nde ba bebisaki mutu kwa landela ngo penza te raison pour laquelle abela pena ni bon toyeba carrière ya frère Patrick toyeba abandaka koyemba ndenge nini abandana koyemba na age nini abanda koyemba na age nini nini pusaka ye abanda koyembela nkolo parce que nzambe déjà tango tobotama na mokili apesa biso possibilité tozana biso na deux possibilités oza mono kitoko olingi okena yo na musique profane o bato bele babenga ya mokili oza mposa oyembela na nzambe parce que ye pona nini te pona nini ngafuna zana ya muzika no ngafuna beta na mwa ba upien abi nga kota nkolo abimeka mpe ko réalité biso histoire pourquoi apona kaka asala ka nzambe pourquoi apona kaka azala ka chantre nzambe pona nini ta kendaki na ye kota ba les autres là ba pesa mbonga libanga te chacha na bwaka OK. Bon, liboso ndenge lobi eloko moko wana ke na banda la musique na age nini et puis wapi ngana bani musique na fait pas konza me malamu na botami na fait pas konza me malamu pa ya musée Dinabala pa musée Dinabala na bandi musique na age 9 ans na chorale malaika na chorale malaika ndi na banda iko yimba alto na banda pe ko beta mbunda na fait pas konza me malamu kona ndi na bandeli musique na ngai alors kokola na ngai to na koloba idole na ngai mto apusa ngai vraiment na banda ko sa musique premièrement eza groupe Mangembo wana nazaki muke na yeba bango so bakombo te bane 96 deuxième groupe ya pusanga na banda ko yemba lisusu eza papa Charles Mombaya et na bosanité papa Moron Tsumbu kota Nzamba pambola ye et na yo kota lisusu groupe Gaël eza parmi ba groupe oyo epesanga penza posa ya koyemba to ba idole na ngai yango wana penza et après tango bandi vraiment koyemba bete biso na carrière na ezaki ndenge nini ezaki facile kamba moko bandi koyemba au s'imposer tout bete biso na mo ba difficulté muki au parcours nango. Bon, na koyemba na nga na leki vraiment makambo belé poka ka TV za minutes toko koloba nyonso penza te mais bref na leki vraiment na ba difficulté ebelé le na sala groupe na nga kombo eza Jésus final groupe kombo eza Jésus final lelo tozolo ba 10 ans d'existence ezala ki fondé na 4e mois le 19 2010 le losiko 2020 et tokoksi déjà 10 ans. Alors on a l'équipe n'a pas de difficulté vraiment ébélé surtout sur le plan financier donc il moboulou et ça na batu mususu routa peut-être okiyi mbaya mususu tina bandal oyembi posilisi ba kantsota na moi transport rien na beta mususu makolo banda yolo tiki sensu OK pena boyembi pe l'église munene batu pe baza satisfait baza touché mais na suka na ngope na be batalio ka ndengwana naza ko se souvenir les susu na kenda ko beta l'église moko na limité moi na tanga kombo ezate meza na 4e rue to beta na ser leur mbongo ayaka mwa reta activité zalaki na 10h ti 15h zaki première année na bango anniversaire et to kenda to beta papa banga na koma wana 9h to beta papa ser leur ayaka mona na mwa reta na ebite difficulté ni na azwaki mama la ko to zambote belé na été difficulté ni akutana na ngomena na beta musique banda 10h ti vers 14h
Alors comment na suka na ngoboye nazwa ta transport à pamba ote. Alors nakendaka na ba chantre plus de 15. Na komaka na difficulté kozonga na bango. Heureusement biso to se contacta penza te soki toke ba kabela biso tout naza mandiate pour dehors amakamba musique na bundaka pe na simba conseil moko papa Patrice Ngoy Musoko apesa biso ki pour na dépendaka pe sous na AMCC na kenda pe ba réunion AMCC papa Patrice Ngoy Musoko apesa biso chaque fois qui musicien en dehors à musique il faut que ça la mom sala moko quelque part ni na bundaka na moi quelque chose tout tozwaka ba chantre to qui ta kisenso donc ba difficulté za vraiment ebelé lisusu ti lelo tozoko ba na difficulté tal quoi lelo to beti déjà 4 titres toza na 4 audio na 2 clips mais moyen ya ko bimisango banzembo za ya kitoko ba titre bien moyen ya ko bimisango penza bato ba yeba ezate po moi koki ezate. Donc difficulté penza ya makase à part parcours nanga nde na lobi TV za minutes moi tout temps gagnant sur ezate mais difficulté on a ça nango surtout pour le moment et ça ka sur le plan financier ya wanaka et peut-être c'est question sur ces alliés. Bon, question sur ces questions est vraiment ébélé, bah question dans nos facilités. Mais avant de continuer l'émission, ce que vous pouvez savoir dans mais moi extrêmement muké, hein, bah n'importe nous autres passer bazar bandako, après tu continuer. Pour na moni oza lindanda. Bah imba ka on sait jamais. Bon si quoi nanga penza, lindanda kutu na bomba ngoso yuwapi na beta kana ngoso sute. Bon yo pona okasolina mbanze mboni. Imbaka onyo somone ko edifi ba nzambe mais ko papa c'était opesa na stress héros ko papa c'est pesa nga kama que papa c'est bon na ko sana nga interprétation ngai na yebi kolo Yesu yondo zalisungi lisungi oyo ezanga kate natangwa bapasi natangwa maladi kolo Yesu yondo za munganga natango ya minyololo kolo Yesu yonde mokangoli ngai na yebi solo ngai na yebi kolo Yesu yondo za lisungi lisungi oyo ezanga kate natangwa bapasi Yesu masi ya pene ya liwa na ye abondelaki papa sokolingi ya longola kopo ya pasi motoki na ye komaki lokola makila oyanga motoki na nga ekoma mai ya miso yango na ye sokolingi yawe longola kopo ya pasi yawe kolo na nga na umeli na ndako ya baboti nanga papa sokolingi longola kopo ya pasi baninga na tango ya likambo batunda na bandeko ya bambongo baninga na tango ya mikakatano batunda na bandeko ya bambongo oya biso libota mobimba tulelaka papa epota biso tosalelaka oya biso libota mobimba tulelaka papa epota biso tobangaka yango na sokolingi yawe longola masi ya longola yawe mokili koloba nini kolo nanga bayebi nga losambo tango nyonso kolo nanga nabondeli yo nzambe na bomo. Oh là là, oh mon Dieu. Bravo. Oyebi ke non dimension Saint-Esprit touché nga na nzembo. Non, frère, non, nous adorons, hein, félicitations. Eh, babona vie TV monde, oui, ça te vous se plaît na nzembo te.
boye ça te place boza banda ko édifier binote parce que nga place na za kiawa nzambe ndeti na tele makakazi diska fois def sanga mungongo na balanga ko yemba ouh non mais félicitations et vraiment kitoko. Merci. Ils ont au bazana banda ko tuna est-ce que on a penza frère Wata penza ils ont frère Patrick est-ce que ça yeme ba yokio waouh bah c'est retrouvé babi non en tout cas vraiment tout monde vraiment qu'ils ont frère siko frère yo muto zana mungongo kitoko makasi boye yo muto ozana ba talent boye siko pona nini ozokutana ba difficulté pona nini ozolinga ko sala promotion ya musala na ote. Bon nakoloba nini esika wana ezali kambata ndenge balobi nzambe aza maître ya temps na circonstance. Ceux qui n'ont pas Jésus dans mon candidat Job balobi que je sais que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Nandimango qu'un jour nzamba otombola ngai. Nalinga tena mi matsa na makasi yango lelo bande ko nga misusu zotinda bango na banzela moko ya bien ti. Donc na mbangu pema. Eza lokola échelle escalier babengaka. Donc yokoza ezalaka ba étage koza la te na pa ya liboso mbala moko pumbweti na 10e au panzana. Donc moko sima muninga tuzo ya malembe nebi ke ba te belé frère Armand jo musuto solola na en tout cas ba demande l'équipement trop na luka moya ko sala voir même ba multiplication ya CD. Franchement na linga na sala sortie officielle le 29 mars l'église ya pasteur Pablo Voaki via ba maladie oyo coronavirus nde sali ke effréner vraiment activité wana mais tout ça déjà pris na nyonso pour to beta concert wana afin que tout ça sorte officiel tout ça peut vendre sa CD nde ya mona parce que ça bongo ils a idée mo vraiment malamu moi message au pesa na bana nzambe ba projet ma bongsinini ozana ona année oya 2020. Bon, année 2020 na lingi na lobaki liboso toza na banzembo si to betaki to salaki deux clips toza na 4 audio deux clips to lingi to ça deux clips etikala ki wana poto fongola média après so to si média nde tokotaba makamba ba promotion tout donc bref tout ça na posa ya mbongo makasi to ça na posa ya moyen financier ya bato partout basunga biso penza banzembeza ebele mais difficulté za vraiment le producteur a mon nani na aye a produire bo sola na mino calme tout sola calme parce que ba titre za plus de 10 plus de 10 titres autres nango eza déjà prêt et bongama déjà tout eza déjà tout sola kitoko vraiment vraiment frère Patrick Ernaya qui vraiment pour tout ça l'émission on a mutunanga na ebino frère Patrick ayemara na ebi frère Patrick aza kota koyemba za ba dimension mais tout est nzela Herman prendre mbasa oyebsanga eyo ke ça la émission na frère Patrick est-ce que bien ngabi oui na ebi frère Patrick ayemara makasi so azo yemba en tout cas o ezo ematsa ko ndima mutu donc ça ba problème oyo kika ndima frère Patrick en tout cas ko ndima no pindi match est-ce que bi peke azaka pisu so artiste ngabi oh artiste oui artiste musicien non asala azapi artiste comédien ngabi oh tika boy oui asala rapé ce que c'est pour jouer on pour ça au chepe na ba rôle mo be sengi ba mawa jouer à jouana il est ngai c'est vos artistes bon nos artistes complet na parcours nanga ya art na l'équipe na groupe cinématographique l'effet dévorant na l'équipe vraiment na ba groupe P na l'équipe télévisée na Global TV BRT Africa TV bato balan bazaki ba fan ya groupe l'effet dévorant ba yebi na ndeko jouer na kombo ya papa Makila l'artiste complet nezaki ko travailler théâtre et musique donc banda bo mwana na bande ko combler biloko wana no sombale bande ko combiner biloko wana no sombale Simba parce que le so comme pasteur Osaka artiste comédien bon pour na msala ona sala ka na makama musique en tout cas na s'intéressation na théâtre na sala sur théâtre maté et comment peut-être ndeko mo ba oba yebingai abenga ma personnage moko baza na difficulté
moi rôle moko esengi nde bayebeli capacité to batala na nga na monde ya théâtre bayaka mpe babenga na ki na tourner mais ke no nasangisa lisusu ekomela nga vraiment mapasi mais ata nakomi paster soki esengi ke nzambe abengi ke nakoma paster naosala kaka kosala théâtre eza te ke ezokomi muta masumu to ndeni te naosala kaka kutu naodike mpe bato mpo balobi na définition mo ya théâtre bapesa biso le théâtre est un art dramatique pour éduquer les masses dans la vie sur scène donc ezalaka mpona koéduke masse eza te mpona komema bato na mabe donc eloko nyonso nge eloko nyonso ekosepelisa nzambe eza nango lisumu te mpa nzambe nasalaka eloko oyo kosepelisa nzambe oyo ezango masumu te tel que art kozala artiste comédie eza masumu te eza kaka vie réelle sur scène donc aosala na ye donc oyo nyonso esalaka ke epesa nzambe ekanda te ye vraiment asala na eza artiste complet retivi boboto fils sage mama social babi mama cc joyeux anniversaire à toi retivi boboto fils sage mama social bafetaka anniversaire on ne sait jamais mode confinement mais choix exact frère Patrick ce qui okoki kopesa so bana nzambe moi deuxième chanson opezaka na kati ya clip po bana nzambe bayeba déjà loko beza 4 chansons so go besa bango moi mibale na to bomba mais moi mibale wana déjà bana nzambe bayokaka déjà po esa bango ba na ndako banze mona zo beta eza titre pe album vanité de vanité Pona mbongo misala ikubeba, pona mbongo mabuta ikukabwana, pona mbongo bandiku bakukufa, pona mbongo mangumba ikukabwana. Vanité, oh tout est vanité, aïe vanité. Nzambe na singi ubuzwi ya mokili te pisanga sagisi yupisaki na Salomo nayeba kutusa nzela na yo nayeba kobanga kombo na yo Tout est vanité, 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 tout est vanité. Fongola matoyo ndeko nanga yoka Biblia ekolobaho kozala mukuse molai monene moke pembe moindo kolata kitoko kofanda na ndako ya malonga kozala na bambongo na yo mituka to pe mapango kokene mikili ya poto lelo kei lobi kuna ozongi kozala na basi lelo bali mosusu lobi pe mosusu mbongo na yo koma kopona bato ya kokabela yoka bien son bichale Salangele naimbi na lobi tout est vanité sala bisala ikotikala ya motuia tusimba Yesu nditukuzua bomo ya seko oh la la Nzembo oyo esepelisi Fifi Mia Petit moi c'est Secret lolo mon la douceur en direct de Turquie. Nzembo oyo esepelisi sous ma copine privée personnelle babi Francine Lona. Nzembo oyo esepelisi sous ma présidente ma maman chérie maman que j'aime beaucoup. Maman vie à coup de madère qui le monde autre m'a dit maman molakisi babi femme au grand cœur. Nzembo oyo esepelisi sous Herman Prondombasi balobi jeune caméraman babi un caméraman pas comme les autres Nzembo oyo donc édifié balandi nyonso tu via TV Monde et c'est pesi bato nyonso oyo ba s'abona ba o nyonso ba préféra via TV Monde Nzembo oyo et c'est pelisi bino makasi frère Patrick batala boy vraiment non il faut ça vraiment fort promotion za makasi nzambe asunga ba possibilité ya busunga
tala ba talent boy ba producteur boza wapi bato bolinga ko soutenir avant Nzambe boza wapi tala ba biloko ko sunga yango tala ba biloko ko soutenir tala fort na bino aza trop jeune et puis andimi ko sala Nzambe et puis azo yemba banzembe moko ezoko édifier makasi en tout cas bosunga vraiment bosunga makasi Frère Patrick to komi vraiment kochiter na suka émission na biso mais Frère Patrick nazonga no moi mkesima moi question moi ya curiosité banzi mongo nyonso zo yemba apparemment ezaka ya ba mawa ezaka ya ba souci nazomona ndeba mawa zo continuer car jusqu'à ba mawa na isilati mais quand on koyebisa biso mauvais souvenir vraiment ya makasi oyo kutai na ona monde na musique ko banzi muna yo zo kendeka déjà car moi ba souci moi tout et tout et tout et tout. Ce qu'on vient on m'a peut-être ça par rapport à rythme. Ils ont plus ça peut-être souci vraiment banzi muna yo. Mais so landeli ba message na carte ezaka mawa te lokwa vanité de vanité na beti. N'Ecclésiaste ce que tali roi Salomon malgré babilo kwa zalaki nango avanda tala bilobi pe na okufa na ngai. Donc nyonso otikala nango. Vanité de vanité. Donc il y a lancé message na vanité ezaka ke bandeko totika wela nyonso ya mokili surtout ba oyezaka papa kufi mama kufi botika liko rené na ba bien ya mowei lobi poko kende na yo otika mokili oyo. Donc vanité de vanité. Donc wana eza vraiment mawate eza na koloba lité ya moko na bandeko oyo ba mipesa kamingi na ba bien ya mokili oyo eza ke kotikala nango ekoleka. Eza vraiment kaka bamawate mais banzemba mawane ngolo biona na betima banzemba mawa mingi soki na koloba difficulté eza difficulté na nga ya makasi o na loba lisusu na bandelango mutu nyonso azolanda nga ayoka difficulté ya makasi eza surtout na monde ya musique eza ke ba musicien bakomi ko se retrouver na passe eloko nazobeta sete na mokambi na biso ya ekolo papa Félix qui est ba musicien bazolela piraterie et koti makasi na monde avoir même artiste et comédie bazo déclarer local mama mutazuita na ya ko sala œuvre d'esprit nano d'inspiration banda ko koma tout dépassaka mbongo ebele pona ko beta album donc il est kana ba parcours ya ba studio tout ba clip ba réalisation ti o réaliser clip eza facilité mais o le kanesika mususu moni ke mutazo bela to tsa banzembo fele am susu 100 francs donc il a sacrifice onyo so moninga sali yozu banzembo no baniko tsango 100 francs ozo pesa ngo fele donc il okwana na za soki na vandi soki okoka kotuna ngaki loko nini sisa ko posa ya musique na ko lobezaka yangwana donc piraterie eza makasi mais na ndengo lobi ke banzemba mawawi banzemba maweza mwebele soki tobi tozonga susu apa eza d'inspiration nzamba pesaka eza d'inspiration nzamba pesaka alors tokoki kokima yango te to pe totali mboka na biso za ba difficulté ebele bato bazo souffrir trop alors to yemba kapé susu banzembo wana pona kotalisa malgré obstacle malgré difficulté to yikaka rampiko na nzambe wana un jour nzambe akomonisa biso kana oyo tozo kana kokoma. Ok, merci beaucoup. Donc, comme vraiment, moi, mot de la fin et tout, na bambote. Bon, mot de la fin, nanga ezaka kane na lobaki qui na dans la difficulté, bato balinko sunganga, ba sunganga. Na profiter pe na kopesa déjà numéro à plus 243 90 63 92 645 na bandeli plus 243 90 63 92 645. On so balingi kozwanga numéro yangwana na bosante kopesa bambote nanga epa ya pasteur Pablo Voak et na bosanité sœur nanga Nzama Rebecca na kisenso kotaza Nzamba pambola yo na bosanité mama pe papa nangai mama Adrienne Kamba papa Floribert Wata et na bosanité sœur Bénédicte comme vous savez mboke kimangai kotoza bambote belé vraiment Nzambe apambola bino nyonso e bana nyonso ya Jésus final o bazo occasion ya kolanda émission oyo Nzambe nanga pambola bino e na bosante sœur nanga na landaka yo mingi na biso TV via Nzambe apambola lususu musala ekoba susu ko kende liboso frère Patrick Wata yeyo bosunga ye vraiment ekozala loko moko ya malamu mingi.
Ok, merci beaucoup Nabala Tignos, à TV Monde. Je m'en la champagne, il ne fait pas comme les autres. Les apposantants qui émission Oyoto Lobelaka, quand les émissions qui édifient Bino, fan nangai, mes vrais, mes amours, on soit l'ingénieur la champagne, il ne fait pas comme les autres. Bah peine Bino et tout, et ça là, moi bah remarque, tout ça quand monde confirme la kaka. Bah benga kaka, on ne sait jamais. Merci beaucoup là, je dis mais un grand merci à maman vie à coup de main d'Hercule, à mon autre m'a dit maman moula ici, maman sociale femme au grand cœur, merci maman pour l'opportunité. Oh, pourquoi pas à Fifi d'appétit, moi c'est bisecra lolo la douceur, minera Kati, pourquoi pas rectifier bobo fils, maman sociale, maman CC. Bah joyeux anniversaire et belé de la part de Jumal la champagne, il ne fait pas comme les autres. Mes sincères salutations à mon pote babi Alain Bitika, Alain Bitika, na Belgique, bambo te belé si Kozali, mon pote, pourquoi pas papa Moïse, mais c'est ça à mon papa chéri babi, papa Bibi Kosolo, la papa Moïse, monsieur Bio, intouchable, en direct de Paris, na pesi bambo te belé si Kozali, bato nyos balinga kajema la champagne, il fait pas comme les autres, ngape na lingi bino mingi, na ba obalinga ngate, ngape na lingi bino kaka, donc dans la choix il faut kana linga bino talaka bino, grâce à bino ndenga jema la champagne nazali, ba o nyos non ba s'abonner, te beau s'abonner massivement na Vie TV Monde, bokozala jamais d'ici là je dis mes salutations à mon grand-père chéri, apôtre Abraham, pourquoi pas Sarah Mambo, papa Abdias, pourquoi pas Chadra Kantoul, à mon fils bien-aimé, babi fils, à maman Faverdi, Manuano, à toute la famille, quelle est toute famille, tout, je vous aime, il y a des gars, Herman Prondomba, c'est caméraman à Syrie, babi, il n'y a pas des comme toi, merci beaucoup, attention, Wazaï de moi, la Disa Fashion, babi, les villes de la presse, Batunion, sur bazan la carte Vie TV Monde, Batunion, sur bazan la carte Nouvelle Vague et les fans, n'a pas su beauté, pourquoi pas, à ma maman chérie, babi, Colby Star, pourquoi pas chez la Vita, Colis Ndongo, Colby Star TV, Bambo Tebele, pourquoi pas chez la Vita, babi, la patronne, la chaîne, Colby, pardon, chez la TV. Shelvit TV, pardon. Donc, Bambo Tebele, Maus de Kos, légende David Yalilo, Bambo Tebele, pourquoi pas Rachidi, Kaza, Eva Rachidi, Bosé Bele, Manuela Pelenda, tout est grâce, noko blanco. Merci beaucoup. Naba onyo so balinganga, ngape jema champagne na lingi bino mingi. Bisous bye tokutani prochainement. Mais toko sis ta bongo te boyo kama interprétation suke sala bino mwa ba joy ona banda kuyi. Bolinga bongo te. Ezangolwe bolingwa nzambe pona bana bato. Ezangolwe makambo yesu asala pona biso afuta nyonso esengeli po tokoma bana nzambe na kondima tokota na bomoi ya bosantu ezala plus sans effort bolingo yesu alakisa pona biso eza bolingo ya ofele biso nyonso basantu toyemba toganga ya ofele e bolingo eza mabana nzambe eza kokoma mo santo eza kokota na saint de saint oh bolingo eza mawana nzambe eza ofele cha napusani liboso na yo nzambe oyo akausaka pinzoli na miso ya bana oyo elela kala oyo ayaka kobondisa mitema oyo ezokakala yesu yango nabondeli yo nkolo okwisa falo oyo atelemi liboso na ngai yawe sokolingi longola kopo ya pasi papa sokolingi longola kopo ya pasi yesu masi ya pene ya liwa na ye abondelaki papa sokolingi yeya longola kopo ya pasi motoki na ye ekomaki lokola makila oyanga motoki na nga ekoma mai ya miso yango na ye sokolingi awe longola kopo ya pasi yawe sokolingi kolo na nga longola kopo ya pasi naumeli na ndako ya baboti na nga sokolingi olobi ninyo longola kopo ya pasi baninga na tango ya likambo
batunda na bandeko ya bambongo baninga na tango ya mikakatano batunda na bandeko ya bambongo oya biso libota mobimba tolelaka papa epota biso tosalelaka yo oya biso libota mobimba tolelaka papa epota biso tobangaka yo yango na sokolingi yawe longola masiya longola yawe mokili koloba nini kolo nanga bayebinga losambo tango nyonso kolo nanga nabondeli yo nzambe na bomo utana bala yesu bana bazoya te kolo na umeli na libala o nzambe nazobota te yango na ye yesu longola kopo yo pesa bana yango na ye na yo yesu longola kopo yo pesa bana nakomi lokola lititi oyo esi ekauki nkolo yo babengi yo mai na bomoi oza lisiba na bomoi nkolo yaka koarose vi na ngai nalembi situation ya motindo oyo longola pasi na ngai nkolo eliki esi ekomi na suka yesu naleli ma ya miso ebimi mongongo ekauki ya kosekure ngai nkolo banguna batelemi liboso na nga batimoli mabulu na banzela nanga telema longola pasi nanga simbanga na loboko tokende yango nasengi sombe nanga yawe longola pasi baprisoni bakolela babeli bakolela bana bitiki bakolela yo bamama ya veve bakolela baboulange bakolela longola pasi oyo na bamason bakolela mitidia bakolela longola pasi toleli na kongo na biso pasi esilaka te longola nzambe nanga biso toleli yo nzambe nanga tosengi lisungi na yo olanda mefiboshete na lodeba ovandisi na misa ya bakonzi longolelanga pasi oyo nalembi situation ya motindo yo nzambe nanga longolelanga nkolo nanga olongola bakoko na biso na boumbu ya falo longolanga na boumbu oyo yawe makasi esili mbanguna balekinga na makasi nasengi lisungi na yo yaya oya busana rabusiki ya basanduru busaka ya baba maikoro busana ya baba yekura basende yebusa ya baba
ngai mpona nini paso esilaka te paster dudu senziti ndenge nayeba eske pasi yango epona kaka ngai libota mobimba tokendaka mosika te totangaka baklase ya malonga te bamisusu ata batangi misala malonga ezali te kolo nayebi te soki nini mibali nyonso balingaka ngai mibali ya bato mpona zwa mbongo kolia ilfo nasenga mpona zwa mbongo ya monganga ilfo nasenga mpona zwa mbongo ya kolata ilfo nasenga nzambe nasala nini na se na moi oyo tokoma kokufa lokola basoso mbula nyonso sanza nyonso matanga ilata libota na biso nkolo olobi nini telema moto ya suka paster Landry Makanda apôtre Christophe Mwambo Berger Nov otelanga likambo oyo nakoya kokufa pamba